Te, tu appelles mon côté, mais de côté que j'appelle mon commanda mambongo et mon ami, au moteur de son abisso, la série merci na batam qui a passé biso di kamute, nous avons pambola ici Kazali. Michael Mingashanga. Pas Michael, nous avons pambola yo merci aussi que ça là, na c'est baba aninga msuspect o sa compagnie ya kosunga biso bakope kosunga pe na maona tozala ngo pour mwana. Personne n'a micro to me continuer no mot. Tu n'as pas répondre de Benata bonjour. Bonjour. Makasi bonjour. Makasi. Bonjour. Bébé Nathan. Nous autres ko ezo salon ndenge ni ozo ka ndenge ni tala kuna sozoloba. Ozo ka nzoto ndenge ni. Ozo ka ndenge ni. Baza bezo nani faut traitement penza akaka na traitement wana bakiso ya kozwana yango kezongisa kovimba wana keseke kita siko totali na maboko emongo ezate makoki pende ezate po bakata biso makolo kesila te baka to la kaka traitement mwana ti yango moko ti kesila bango bakaya esili mais totali makoki ezate sunga pena mama nzamba ko pambola ko tsalo boko na misala yo mama Olive pe sunga penza biso sunga biso ko donc sunga biso penza papa mama sunga biso mama pasteur pe o epeta tangi pe komote subo sunga biso amfumu lengi betu tu yanga le keri ka ko community selamba Batouge, ni fumu ino keri gouche. Ah, papa Uki. Sarisa bana. Vaya lua mumudila kena. Amo. YouTube, Metro Makengo, télévision na Suisse. Ozorudu wankunga mimbot. Imatea tremana mambot. Landa YouTube, télévision. Salon Flori, mama moyimwene, mama mwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Maganda boyigoyela, ungeri ki maganda boyigoyela. Yafisa lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro makengwe, Shadombala. Ouais, mbote na bandeko nyonso bazuli baku ya na biso lelo à travers chaîne na biso ya Kitoko et pe bobi ke ya bino mopanzi sango Christian Vangule ndenge ba intime babenga nga tozala toujours wana pona ko lukela bino ba actualité donc pona ko kota partout ko ya ko informer bino alors Christian Vangu papa bomonle ba mesana ko benga ngai nazala na esengo ya ko yeba ke bato bazo continuer toujours ko s'abonner na kati ya chaîne na biso en tout cas au sala biso bien ezo la vraiment que musala to sala bino ezali musala o ezali ko sepelisa bino pe na ko senga pe na bandeko mususu o bazuli baku ya ko landa biso pour la première fois na kati ya chaîne oyo donc bo talaga te bo s'abonner pe na kati ya chaîne na biso o sala biso vraiment et bien bo partager pe vidéo mo ba commentaire mo ba like pe to za na besoin nango et ça la biso vraiment kitoko makasi mingi alors lelo Christian Vangu soki na ye lisusu liboso ya ba télévision na bino eza pona ko yela bino nouvelle moko ya pasi donc vous remarquez bato tozana bango lelo baza bato tozalaki na bango déjà 3 semaines passées tosolaki na bango concernant mwana oyo tolakisa bino na bilili ya ba émission lekaki ozalaki na problème il y a liste ndenge vimbaki en tout cas baaki kolela liboso ya ba caméra na biso pona koluka ba aide pona koluka bato o bazali na mitema ya mawaba sunga bango donc so to calculer bien et ça li 3 semaines après les toye lisusu ko lela susu pas ya bato ba hôtel la biso parce que mela auto to sengaki na tour liboso to moangina ndeko moko ndeko Michael Mingashanga o abenga bon aigle nde amekaki kosunga donc mais o asungi wana eza pena neti balobaka lianzi na nzoto ya nzoko donc toza pena pe na besoin ya bato ebele oyo bakozala pe na motema ya mawa basalaka ndenge
Big Boss patron Michael Mingashanga Sali ndelelo to yeli susu kozonga awa epa ya mama na mo na biso o azali bongo na bokono wana azali koluka bongo ba aide na bino pour na traitement to solana bango alors na osenga na cameraman na biso a osunga biso déjà na plan d'ensemble pour battre na biso bamona mama na mo na biso oyo la fois passée to l'accès bino bango déjà na kati ya bilili na biso alors maman mbote nao mbote papa bonne santé malin papa vous rappelez ce que battre na biso kombo nao kopo na ngai mama Roda na uti Congo central et pour la lisumi ya mwana mwana biso na ta bomoni bozo mwana télévision non c'est pas là le gros moi c'est fungwa loka micro la pension aussi bango boya pour qu'on apprenne bien parce que moi c'est moi comme premier bébé Nathan alors maman ça qui na mikoeleki to yaki ko tala bino wa bo yaki ko lela liboso ya ba etando na biso pona ko luka ba soutenir biso betela biso na lisolo est-ce que nasima na biso ko longwa a est-ce que bozaki na ba benga bino to ba soutenir bino pona moi na biso Nathan te totiko bota appel moko te mais te ko de côté que j'appelle moko ya kamanda mambongo e monani o mutayo to sunga biso na sigi merci na o batam ke apesi biso likamute nzamba pambola yisika zali magina yebi Michael Mingashanga pa Michael nzamba pambola yo merci o aussi ko sala na sebi ba o ba maninga msuspe o asa popani ya kosunga biso bakope kosunga pe na maona o tozala ngo pour mwana. Alors maman, évolution sur la santé à moi les années parce que tout ça il y a plus de 3 semaines depuis tout ça là évolution des besoins est sur l'hôpital soit bon compter toujours qu'on soit calmant et puis ça se fait dans moi bas détail. Tu sais que sur na hôpital était pour moyen zate bakoki des zate ya kosoma na campus wana moyen zate donc moi aux on le sur l'hôpital les zate donc pour zonga penza dans l'hôpital il faut pour ça au plus ou moins combien na maboko. En tout cas, tu as vu monter peut-être. Mais n'importe docteur le baki, donc monter peut-être parce que monter après la maladie OT. Il y a peut-être des cas de rendez-vous. Ce qui me va pour bon résultat qui te remet le rendez-vous avec notre service mais n'a pas compris ça té. Bon mon anité pour te dire dans le campus bon ça té. Et on a sengi bato baza ma mawa basunga. Papa yimo papa fati asunga penza papa fati beto sunga biso mama Denise ama ya bane belé ozo yo kanga ozo landa ngai tuka sunga biso sunga vraiment to moi mesika to kima sute ngala 5 ans yo mama Denise mama bane belé sunga mama Olive sunga biso siko zali ozo landa biso sunga papa sunga biso biso moto kokate nezo tala mwana mawa ka o mwana comme na mawa moi azaki na misimbala kuna ndiso moi koloke ça se passe makoke zate to komema na hôpital zate na senga bino bosunga biso na ba président ba ministre ba député bosunga malgré ba comme na mité mais bosunga biso benda so bosunga biso. Alors maman ezo sanga pena pour mon temps je ba ba sunga na musu ba tala ba zapena besoin roiba mo ba détail et sanga pena nini pour na santé à moi pour na logo bimbi pe moi et zonga normal malgré les déjà à perdre ngo mais pour na essayer na basa l'opération ou soit essayer na basa les nini nde ba ibisa bilo tombo côté na campus ba on la ba na campus et ba za besoin nani il faut traitement penza akaka na traitement wana ba kiso ya kozwana yango ke songisa kovimba wana ke kita siko total na maboko emongo ezate makoki pende ezate pour bakata yebiso mamikolo ke sila te baka to da kaka traitement mwana ti yango moko ti ke sila bamoko bakaya esili mais total makoki ezate na maboko eloko to teki biloko nyoso ndako ndako nyoso na melama to tellement puto to teki likola mwana oyo susuza kate ya to monika te mwana ka vana ka ndako ti moko nzambe suka ko emoko asala kaka po to suki yango teleka liboso ya bakonzi bazula nanga na émission oyo basunga biso bayoka pena mawa vraiment ko takata mitema na bango basunga bosunga biso penza bosunga pona mwana oyo nata bosunga biso c'est pe sengita libanda ya un pays musulman pays tout ce que les routes capable bino mo kaka. En tout cas merci mingi maman
na passe na motema comment na moi na âge 6 ans 7 ans déjà c'est fa ko ta classe moi ko ta exacté moi na âge déjà douleur azoyoka en tout cas ba doit tala partout na bi ke bo tala émission yo donc bo tala soka na sentiment te na bi ke bo yoka pe mawa mais mawa na bino so bo manifestant pe e ko sala vraiment malamu mingi lo ngai na ko yikolo ba ezaki place yo zoami o tala biso na kati ya bilili oyo okoki tamsu pe kozana eloko ya mukie mais ko négliger eloko ya mukie na te koloba te ke o naza nango eza insuffisant non baloba brique moko etonga ndako okoza pe na moi $20 na place ozali wana okoza pe na moi 15 na okoza pe na moi 30 na okoza pe na moi 50 na okoza pe na moi $100 na o so yo pesi et que boseri ta 10 personnes ba pesi yango bon te ke eko sala ete moi na biso oyo azwa lisungi par rapport à traitement oyo ezana bosenga pour santé na e comme malam déjà premièrement à perdre déjà lisuna wana mais eloko o tozali ko senga ezaki no eloko ne vimbi boye azwa traitement pour ça nini et zonga sima pour à se rétablir parce que ba douleur ba mona ko balala bien te ko lela vraiment ezo sala kitoko ti on na senga na para na bandeko batala biso na émission na biso donc bo meka ko soutenir pe et ko sala bien na za te pona otanga ba kombo na bino me bato ba linga nga pe bato botala ba émission na biso et ko sala biso bien so bo bengi biso na ba numéro za affiché wana bo contribuer pe na santé ya mwana on abi ki Nzambe a opambola pe Nzambe a rozongisa ya mingi. Alors maman papa mwana ndenga zali boye na état oyo ba difficulté ni beaucoup tant nango so bolali soit pendant la journée so bozana moko ba fièvre moko douleur kaka sika ngo wana ba fièvre ya so douleur kaka est-ce que à l'obaranda za wana alobaka alors mais yako moko ozoka pe maloba bien te mais moko ebimi est-ce non micro to me continuer no mot tu n'as ce gars répondre de bien à ta bonjour bonjour makasi bonjour makasi bonjour bébé Nathan nous autres ko ezo salon ndenge ni ozo ka ndenge ni tala kuna sozoloba ozo ka nzoto ndenge ni ozo ka ndenge ni Nathan ozo ka nzoto ndenge ni loba do makasi ko banga te loba ozo ka ndenge ni loba ozo ka ndenge ni ça va maman mo zo micro donc la fois passée c'est ce que nous vous avez na campus manque ba moyen mais celle qui ba bimisa ki bino na hôpital maman nabi ki oza maman moboti nabi ki na mito ba maman ba boti lokola yo ba otala yo nabi ki oza na ba maman première dame na biso maman Denise nabi ki oza na ba maman Olive pe na mona tika ba tuté zo pena tana oso wana ba maman nyoso wana pe ezala ba maman ko ba consulter ba maman o ka ba bazana mitema ya ba kibo maman ba otala biso même ba maman pasteur pe rolo bana bango nini na sengi na ma Denise we ma bane belé na bi ke ozola da pe chaîne o mama sunga pena mama nzamba ko pambola ko tsalo boko na misala yo mama Olive pe sunga penza biso sunga biso ko donc sunga biso penza papa mama sunga biso mama pasteur pe o epeta tangi pe komote subo sunga biso bo sunga biso kama mawana bo sunga biso nzamba ko pambola bino. D'accord, merci beaucoup. Donc nayebi ke batbota la biso boki mbela ya mama ndenge mama lobi ke bateki maputa bateki biloko ndaku pona koloka kopesa mwana traitement mais mbongo vraiment ezalaki insuffisant yango moni ke baye liboso ya babilili oyo pona koluka kosenga baye netinga boso omoni même elongo nanga nazo manifester donc elongi ya muto yo na okoka komona mwana biso boete franchement et ça la passe pour nous on a quand on dit moi on a passé nga mo pe na para na j'ai chance déjà au bota na on a quand on dit moi na ngai en tout cas bato bota la biso vraiment franchement jusqu'à là bana to sala première émission na lelo ça fait déjà 3 semaines et ça kana mutu moko ndenga nda sungi donc patron Michael Mingashanga Aigle nzamba pa mbolo nzamba zong ça ebelé vraiment nzamba penza azong ça ebelé
merci na bandeko nyonso o ba partager ki ba vidéo ya liboso. Merci na bandeko nyonso o ba sali ete tozwa ta patron Michael Mingasanga a contribuer na o muki a contribuer wana. Mais to senga pe na bandeko muso ba la biso en tout cas botano mona o na bité ratiso ko o ipena obenda ipena bien pendant que na lo baboye. Botano pena mona oyo Nathan a 6 ans. Angelo bato nzambe vraiment parce que balo nzambe yeso lo ba que no bokonza likolo za pona bana mikie ayebi na lisumu te ayebi na mabe morote mais ko se retrouver na état vraiment bato bota la biso et ça la comment passer bato bota la biso soki pe ozali jeune et que vous avez la possibilité te lisungi o ka yo ko sunga biso ezaka kino zo vidéo partage ngo zo vidéo tindela ta muto yebi kaza na quartier na mino azaka na possibilité zo vidéo tindela ta mutu moko yebi que no vient na ngato maman moko botoki tantine moko soit maman ko na biso azaka na possibilité et ko zala pe lisungi na part na nzamba opambola yo poko sunga mwana o ezaka kate que no obimsa mbongo na poche na yo oya opesa non ko sunga pesa que non so zuka information o à partir de vidéo o gens pour tinel mutu oyo yo yebi kaza na capacité pe possibilité ya ko kama pe ko cha ko pesa un plus na pour na mwana oyo en tout cas yo sala biso bien nzambe ya opambola biso nyonso ndenge moko biso oyo tozui ba caméra na biso to foot ba transfert na biso payer ko luka bébé Nathan na maman na bango pour to sala émission oyo to sala parce que to na mutema ya mawa. C'est la bénédiction par rapport à geste autre. Ça le passe tout ça volontairement. Tu fous ta mité le roté mais tout ça volontairement. Na bon maone qui parent, ya qui ndeko, ya qui être humain na nzamba c'est plutôt lingana entre biso na biso na ser mokili oyo. Alors ba tout bota la biso, so participer na maona biso vraiment et au sala biso kitoko makasi. Et au sala biso vraiment kitoko makasi. Na ki mama zawa numéro parce que la fois passée au PC a déjà numéro. Donc les gars, tout le bail qui non, on a battu on a besoin, il a recontacté, on a bango, donc le numéro affiché on a, bon il peut bien donc ce beau 8 ans qu'on retenu numéro tout peut s'attendre, donc numéro Zali plus 243 89 20 83 et 883 donc tout pour nous rebander là et ça plus 243 89 20 83 et 883 donc bandeko OP baro betsa malibaku ndenge ndeko Michael auto sala ya wa mwa mukiona atindi to pesa côté donc on peut to senga la batino so wata la biso yo muto wata la biso ko ba kino ona nango za mukie donc to a besoin te que no mutu osaka na mingi po ya pour assister biso ata wa mukie ata mo $20 sana ata mo $30 sana ngo parce que ndako tonga maka na prix moko type et tonga ndako donc so ata mo $20 na yo au contacter na ba numéro to pesiona yo pesa tant ninga msupo yo ba mo 25 mo 30 mo 50 mo sana et ko sala que non nombre e ko maibele po esunga bébé na biso na ba comment et ces possibilités à avoir un traitement au hasard bosenga. Alors maman, précisément pena ndeka natuna kio bon on a besoin de combien pena pour na kosal sa traitement wana tuka papa wana ngala koyeba te mais ce que wana ce que sengeli faut que ça soit campus sika besoin de traitement te parce que docteur tout docteur te monta oyo ya traitement ce que va ça combien parce que la fois passée ah bon c'est sûr que non ça na 2 millions mon boye ce qui ndeng ba sengaki na campus 2 millions za ipona ni 2 millions za ipona ko bimela biso ni na hôpital 2 millions za ipona ko bimela na hôpital ya ba sengaki 2 millions wana parce qu'on a 2 millions ko bimela hôpital ba on ba sala ki net nini oh ezaki epesi moi changement par rapport na ndenge mwana zalelo en tout cas penza campus changement ezalaki po mwana ezalaki liste ezalaki libanda nyuso ezalaki libanda en tout cas na bakisi oyo banakozala na campus kuna yango esengaki nde liste mwana ekota na kati nde sikone pa kovimba kaka mtitikali mpo na traitement na ye ekota na ye mpo na mbongo ya traitement eleki mingi eleki cher mingi na montage ko bazosenga biso tokokoka yango te yango ezosenga ka pepe bato ya mawa kwa mona lisungi atuka sunga biso pona mwana oyo so mama yebisa no 2 millions no so bana bo pesa kyango bo futa kyango to futa kyango futa kyango famille tendambu bandeko pe libanda bandeko église en tout cas sunga ezalaki pena pona mwana na pata campus donc bandeko bota la biso 2 millions de francs congolais et ça à peu près $1000 hein.
déjà pour faire $1000. Donc bébé Nathan déjà il est en campus, mais maman autour de la clinique soit qui banda. On a bon mon amour le ngana na bébé ça on parce que il ça la chair de poule parce que na mon voisin ana nzoto ka lokwa ngai ana mai na makila lokwa ngai mais comment il est tao na zo lokwa zangai na zo so lokwa zangande na zabongo en tout cas et usala ngande nini donc 1000 wana 2 millions c'est $1000 ya juste pour na liste ndebi maki ba trataki bazongsa ki yango siko na minto o ba senga eza pour na bandeko bazana moi quelque chose wana pour na koluka ko dresser longueur pour longueur liste les bébés et le monde est comme malformation il faut et zonga ndé ba on a besoin lisungi wana ndé en profiter na senga la maman Denise donc première dame na biso maman Denise na biki za maman bobo to za maman sunga rabatu donc tant déjà comme maman donc cela veut dire que non moi on attend comment papa était parce que maman n'aime toujours un message comme ça on papa et puis maman lui fait na biki a sunga rabatu et puis na biki ba madame na biso ba plutôt qui là bazali ba sunga rapé na okene mbangu et pas ba artiste musicien au biso toujours moi chance paye à côtoyer bango tel que ba héritier watana be boss life na biki première vidéo na tindela ki yango autant à qui en au moins qui au moins peu vidéo en tout cas ceux qui peut réagir et au salam malam parce que tu es qui osa na moté mana ya rosunga ba tout le monde a déjà de opé ça partout c'est va partir il y a 6 donc bébé Nathan peut déjà aujourd'hui ceux qui a bénéficié na aide na monsieur le chanteur héritier watana be au sala bien il y a qui ba les big boss les rois de la forêt au rançon peut au sunga pena na qui m'a passé à zona maman si de jimampata na qui ba mon pa mo konzi ba présent jibem piana ba fali ba faire rigola donc so me dit au sunga et au sala bien pe na bande ko bota biso za ko insister so mon ko za na possibilité te za na moyen te za na mongote ya ko sunga mo na biso il suffit ka au tali émission oyo il suffit ka au jeu vidéo oyo au partager yango et pas muto oyo moni que non parce que les to za bo biso so to za na relation te bi que non ah muto za na mbongo muto za na possibilité so ki mon ko sunga na misolote au suka vidéo au tinela mutu oyo ebike no avena ngama bo za la soit mère na ngama bo mama ku na tante na ngana na possibilité au tinela vidéo tam zuzu pe vidéo soit aliango e ko sale mutema ma rapport ko luka pe ay ba neni ya ko contribuer alors li pamboli wana e ko zonga kaka pa mutu a pamboli te ko zonga pe e pa na yo mutu yo au partager vidéo pa mutu oyo au transmettre information oyo na biki boss na bisope Papa Simo Makengo Kabaka aux rappels à Mutema ya mawa ya Osunga bato en tout cas Papa Simo so Osungi bébé Nathan attend la nefis que Mukiana au sala bien nabi que maman Christelle pas à pemen wana maman la biso ma mère boss la biso maman Christelle azawana nabi que au so rappel Papa Simo Makengo et au sala bien papa métro ceux qui ont visité biso attend la nefis que Mukie pour na bébé Nathan et au sala kitoro makasi alors maman vraiment la souka et émission na biso merci na Nzambe de permettre biso to mona lelo alors na biso na déjà question na minute oyo bozana montant fixé o bozana na besoin pour bokende l'hôpital nanda ko be te na minute bozana propre na besoin combien pour na hôpital pour besoin à l'hôpital monter to ka yebanité monter yebanité c'est qu'on a moi muki o bozui o bosan la on est nini to ko garder on kaka ti bandeko ba ko ndama ko bela sumi tema ba ko sunga biso ko sangisa kaka wana OK donc moi muki o bozui lelo bobombango soki moi muki musiye bombi alors ce que moi ndé bozane boye ndé bozonga na Congo central boye ce que yebisanga yi alors moi traitement les armes pansement to avant dika bongo ko kezate do keneta hôpital pansement be kiss ezate est-ce que ninga saka na mo belé mo ko pe mukusa kwanzi mo infection na uzala mabete pour la santé na pas ba ko kezate ça ma kokete oyo to ko so kama kiss wana pour ba faire ça mbongo ezate siko ndenge tanki mwana mukebo ya monde rosa osaka na sima belé a kwanzi infection mabete eza mabe mais siko biso moyen ezate pour to kosma kisi pour mais la pour infection en tout cas ko kezate en tout cas alors merci beaucoup maman donc to sisinde awa na bitel de basuko rosa na ngonini pour la émission na biso
na senga merci na o balandi émission oyo azona émission merci na merci pe na papa Michael o asungi biso na kama muke asungi biso en tout cas nzambe amona yo apambla misala na yo nzambe bakso ebele merci o baba na biso nzambe ase mitema na bino penza oyo kama oyo penza touche mitema na bino mama Denise mama sunga biso penza mama kotika biso te sunga biso vraiment mwana oyo azali koko na yo lokola bakoko bokolaka ndako na yo en tout cas sunga biso na suika kawana merci. Alors merci beaucoup na ndeko nyonso batali biso partout dans le monde entier nabike boyoki ndeni tosoli na mama ya Nathan bon pe bébé na so Nathan donc mingi lo bezalité donc to senga na bino kaka ba numéro to pesi bino déjà donc ba o bazana mitema ya mawa bon contacter biso pour bandeni ya kosunga biso alors bon partager vidéo vraiment et ça là kitoko makasi donc mingi vraiment le bezalité donc so bon contacter biso to kozonga les sous ka ndenge boss Michael Mingashanga atana moi mukie na yo na pesi ndeto ya kotikira bango donc na bande bota na biso message là sous que non oyo ozana moi $5 na yo ozana moi $10 na yo moi $15 no moi $20 na yo yaka kotika yango to na besoin nango parce que pour na kosunga et 5 to za na $100 et 5 te ko za na $50 donc supposant nango bien supposant nango te muki wana brique moko tonga ndako donc tant yo pèse moi 10 na yo tant yo pèse moi 15 na yo tant yo pèse ta moi 10 000 francs na yo to sun to zo kangisa yango nde déjà maman bazui partir bazui wana na obobilo baksa et permettre ba ko ki ça so mort bien pour na ba luka ba kende ko pesa moi na basoin parce que basoin il bosso azo ki salaire bango loi $2 millions et $2 millions francs congolais au salaire $1000 donc o ya tour EP et ko senga que non pour na ndebo moni malformation na ba traitango ezonga pour na bébé na biso azwa traitement au sala pena kitoko mingi ba numéro yango les afficher so ibosungi et ko sala kitoko makasi alors merci na ba nyonso batali biso donc bozala mutema malamu ya partager vidéo oyo bozala mutema malamu soki oyo ki information oyo ki opesa pena baninga pour to luka solution parce que biso na biso sala émission oyo en tout cas to yeko sala na mutema ya bomawa pour nzamba ba na biso na mokilito to lingana donc bafuti biso te eloko te mais to sala encore na kibomoto donc tout ça vraiment na kibomoto donc bino bat bota na biso pe bo so kibomoto na pe sali bo bandeni bo sala pona kosunga moi na biso alors merci na balongo so batali biso aux émissions ya robora bat na bangate na bi bat biso te boka ngate aux émissions ya rokabola mawa oyo ya roya kuluka lisungi na mito bato bo luka to boka bino to na besoin bo soutenir bébé na biso na temps et ça la bien merci na boss na biso papa Simon Makengo mukolo chaîne oyo et na madame nae donc son épouse Ndega Tobara maman Christelle et merci les bateaux sur la télévision. Quant à moi je vous dis au revoir. Makengo télévision na Suisse ozorodu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala boyigoyila Maganda boyigoyela ya fisa lengi feroze yagine feroze makangwe metro makengwe shadombala